chose. Route sortie, Goliath, sorte les mailles, nous te tombons, il y a tes passions. Comme les gars, 12 heures moins pour faire qu'il y ait au moins 36 églises. Alors, le vote à les mailles, nous pose à toujours au fond, on est pour qu'on ait un loba. Vraiment, les deux autres salaires à 3 églises. Mais voilà que nous, c'est la première église au toujours combat. En guettant. Vraiment, dès qu'on va être dans le boulot, depuis l'église, amour, c'est donné qui me casse. Les baillis, dans ce moment-là, tant on les accueillir. Une grande communauté à les baillis. C'est vrai que oui, maman m'a fait ça toujours au niveau de l'église. Peut-être va faire, madame, moi, continuer. Quand on va faire la radio baptême, on va gagner la cambre bébé, c'est que nous avons une leçon de y'a qu'on va faire. Parce que nous avons beaucoup de voyages, on va tirer la. Tirer pour qu'il y ait la banane. Amen, Bota. On s'y attendait même pas. Il y a la tournée, il y a battu à la chambre pour la violence pour toi. Sinon, je ne veux même pas. Quand tu montes à Tinzélé, c'est une détruire. Donc, Tinzélé aussi, là, détruire, il y a Kolo Asoubalino. Je vois l'Embayimbo en train de revenir. Chaque ami lemba na lusambo ekende ezakikala ngomba tata ezakateke mati après kitino ngomba tata mwana nyoso bandi abotami amati pe c'était nyoso matakate mati après bando kitano donc lemba yimbo pour qu'elle toujours en avant impatient. Voilà, Hollande, il va se Hollande, à ce moment, il va se mon nimbo, il va se tambrater, il va se kokatabi, à la perte de temps, on a pamba. Ici, Hollande, il va te pour jouer tel, ou gagner tel, ou réussir tel, Hollande, il va pour te moukola souba, tout le monde en bord en ailleurs. Les familles, frères et sœurs, Hollande, nous sommes mis dans l'expérience. Migi boute la bisigano soana. Na message izana iloba na message ya kuna o izali iloba ezosia mutu na nzela. Mo izana o bisika nyos no voti ba o promettre ba vie matériel ba accessoire matériel za accessoire et vertical. Mais ce qui est important molimo ebi message nyos ubik samli moté bisamble nyonso ubik samle mutawona boni basali basi présenter devant Jésus ba beti porte kokoko banani biso basali notoye ya bi Michel ngatali bango habité na zoye ba binote ba répondre oh mais biso to bimsa ba demona kombona to prophétiser na kombona yo to sala miracle na kombona Jésus a répondre à répliquer bango que na zoye ba binote Nyos bosala magana kombo na ngambe na yebibino mingi bosala miracle na kombo Jésus pas na nzambete mingi ba prophétiser la kombo Jésus mais nzamba yebi bangote mingi bazo pesa pe prophétie na kombo Jésus mais Jésus a yebi bangote Satan mota yebi bango peu catégoriquement Jésus a levé bokende na bino na yebi bino c'est dire mingi bagozala en plein de sang nzamba yebi bangote mais par contre bino bozana le bakanti nous voyons pas na likolo bino kanti nous voyons yango ville sainte mba na likolo bino yemi ville sainte amen septième trompette et mba mi devant le trône bana le baba yemi septième trompette c'est dire boza différente mon cœur na kolo et c'est ko kisami na c'est le kola na quand on vit maintenant cette réalité c'est beau ça l'aventure atozangi kolia atanzala atakozanga bilamba
ata makambo nyonso ya mokili ezangi landa nzambe na yo parce nyonso etikalaka na moment oyo moto ayebaka te poso moto ayebaka nde akolobana na ya nono boko na nga bongo liwa ye apres nasisana na boko na nakolisana na famille na nga bongo nakende apres mais même en pleine kobota mwana sika moto akei c'est-à-dire mpona kolakisaka nzambe anani kuna te mais bisambe lingi baoteya bino prospérité abondance mais kolo azoteya bino ya liloba luka bokonza likolo luka bokonza likolo eleke nyonso ya mokili mobimba parce que moto ayebi te lelo ekoya lelo ekoya lobi alors moto aza prudent oyo asenga kaka koma akomona miso na tata mokolo akolongwa na mokili oyo ase parce que tous les jours boya kokende bazali boya koya bazali boza batouriste bino nyonso en plein tourisme moto nyonso azotala tourisme na kati kotalaka mokili yango tantôt yebi tel contrée tantôt yebi tel côté tantôt yebi tel parti mais aussi ça peut monde nyonso mobimba te vraiment kolo apesa bino pouvoir courage détermination molende bolingo mpe kondima kolanda liloba kino suu est-ce que banda lemba yimbo est-ce vrai nde bozali bokómaki na suka bokatana na nzela te frères et sœurs liloba ou rien lobi ke kotikala kozala bisika mibale misato te mpona bongisi nango kaka esika mo likampipo ata pasi nkolo ayebi yo ata bitungisi nkolo ayebi yango akolongolango tika nzambe lo te mpona biloko ya mokili nyonso ekotikala bolingo kaka bino na bino kosalisa na nkolo akosula bino tout est possible à celui qui croit kobateli so moto akosenga kaka kokonza likolo nde nzambe akobosana non au contraire na oyo ozosenga te mais ezotalela kaka mpona kohériter royaume de Dieu oyo ekobanda oyela yo na bato ya mokili bazokamwa nkolo apreparaka mpona bandene makambo oko to yo obongisi te wana bakoma na bible misala tata eza misala koka mais oyo osengi eye okokama ngo te moyo obanda kosatendre nango te bolamu na tata eyeli yo sans problème sans kodemande sans kosenga alors oyika mpiko quel que soit les problèmes quelles que soient les difficultés nkolo akosalela bino boyokaba kosenga mpona tata nzambe omwe tata mosasali kona sema tonpeli kumpeke mboka na bule bolingo no munene mpena botona yawo nzambe modisa mpona kotambusa bakola no pesa kimia kati na libota kobotona mpe maone mpe ngolo ekamba moko na moko alimisa biso yawo nzambe moto abata masumu te mabunga ezali kokangela moto azala mosika na yawo nokeli ya likolo na se kasi bobotoli mpe maone kokamba moko na moko te libota bazala pene na yo bote mosika no ezali kufa kasi pene yo nde lobiko mpe kimia mpe esengo mpe nkembo obotoli kamba moko na moko maone ezali monene to obotoli okolaka seko uya mosanto esali na moko na moko na tite bolingo tata mwana yo mosanto yika na likolo esali bongo etambwisa bongo ebatela bango epesa moko na moko kimia molimo kino na mosuli mabota na mabota bamona nkembo na yo nguya mosanto esala mokano yawe nzambe na bomoi ekokisa makata libota na kombo Jésus Christ na Nazareth na ngwami mosanto libela kino bongo na seko amen boto na kombo Jésus Christ na Nazareth. Merci beaucoup de votre lembo yimbo kola pambola lemba yimbo. Ésaïe 62